hello la famille obolandaka Mimi Selunga TV na pesi bino bambote nzamba lola mona bino nzamba lola kanisela bino kaka ndenge bozotalanga ndenge bozotala vraiment canal na bino ya Mimi Selunga TV en tout cas nzamba lola pambola bino ebele kaka ndenge tolobaka bandeko na ngai soki nzamba zongi te tokozonga kaka po ya koloba ezangaka te mokili tambola na mokili mona makambo oye loba nango ndeko moko twalane na ngola ya lobaka tambola na mokili mona mayandi donc soko tambola na mokili te okomona mayandi te mais soko tambola na mokili okomona mayandi bandeko nga na moni mayandi yango pe na memeli bino na betela bino mokili oyo eza na makambo bandeko na ngai mais avant bana kota nano na mwa sujet na ngai ya mokili eza na makambo bandeko na pesi bino bambote sika bozali ndeko kobosana te s'abonner commenter et liker la vidéo kobosana te ndeko na nga pona ni bozana bitidi otali video oleki otali video ozape tango musumu tazo beloko moko très important mais tango yo ozape video tango yo otali na ote ndeko na nga okoyeba pete eloko nini oyo muntu alobaki na kati ya video okomona boye ozaka na poso ye beloko moko boye mais yo tellement ozapa ba video olingaka kesika ya mafinga olingaka esika ya kofinga tango bazo finga omoni balobeli boye yo kei ndeko na ngai ye bango nyonse koleka mais liloba na nzambe na ba conseil o ezali ke ezoko porter implice na ba vie na biso ekoleka kate ndeko yango na soko moni ba canal kozapaka ba kanalite oyeba mutu te kota na chaîne yoka soko moni buzoba zape mais soko moni eloko moboye déjà ezokende kitoko ndeti mutu moko aza na langage ya bien azopesa donc yoka parce que balobi nde suka eleki ebandeli bandeko na ngai tozaka na bitida kozapaka ba video te po eza penza malamu te bandeko bo s'abonner bo commenter bo partager ka video pe bo yebaka ko like ka video vraiment ekosala bandeko na bino malamu makasi bozo mona bandeko foko komantaka o partager o liker la vidéo po eza ba video bandeko na bino bazo sala avec sacrifice eza kaka pona ko porter implice na bomo ya bandeko na biso bandeko kande na zesa bino tambola na mokili mona makambo toko yoka masolo ya modèle na modèle yango tango tolobaka solitude ebomaka ya solo pena mama moka lobelaka ke solitude ebomaka lelo ngai Mimi Selunga na pesi mama wana raison ke solitude ya solo ebomaka vraiment ezoboma ebomaka bandeko na ngai na ye na bino na eli bino lisolo moko esalami na mboka ya Brésil ndeko mwasi asali tango molai azalaka na mobali te azalaka na donc asali tango molai vraiment azalaka na mobali te boyebi kaka biso batu donc nzambe asala makambo wana ye moko nzambe ayebi lolenge nango ndenge asalela ngo bandeko na ngai na kosa bino te ndeko mwasi asali tango molai azalaka na mobali te selon ye tango asali tango molai azalaka na mobali te soka mona ke eloko nini ayokaki diki kaka ndenge ezalaka bandeko na ngai na kozanga prière yango Mimi Selunga alobaka na ye tosambela bandeko tosambela po soki tozosambela bamaka mususu mike tokoyeba kopamela yango avec prière tokoyeba kopamela bamilimo mususu ya mabe tokoyeba kopamela bamakambo oyo ekokomema biso na banzela ya malamu te po babiloko wana ona obetela bino lisolo siko soki totali yango ezali milimo ya Satan ezali makambo ya diable nde ayaka kotiaka batu babiloko wana mutu etinda mutu asala eloko wana po aloba nini ke azalaka ye moko solitude nde ebomi ye po azanga mobali azanga bubu bandeko nanga tosambela bandeko tosambela vraiment nzambe alingi biso mingi yango wana pesaki mwana ye moko Yesu Masia ya kokufa pona biso
na ekulusu. Yesu akufelaki yo, akufelaki mpe ngai. Totika koyokisa Nzambe soni, totika koyokisa Yesu soni mpe pasi. Bandeko lisolo moko ya mawa mpe pasi, moninga mwasi kaka ndenge nazoloba asali tango molai ya kozanga mobali selon ye afandaki mokolo moko na ndako na ye. Makanisi oyo eyelaki ye eza kaka ya diable tokoloba yango paske makanisi ya Nzambe ekoki kotinda moto asala biloko oyo te. Ndeko mwasi atali mopanzi, atali boye, atali babi bona osala nini? Naza na eloko oyo nakoki kosala te tango oyo nayoki ba diki penza. Antuka fo kaka na kwanza lokola moto akwanzanga aza te, il faut nasala kaka eloko oyo namoni eyelinga na mutu. Ndeko na biso mwasi azalaki ake na cuisine na ye, amoni eloko nini? Amoni linyoko. Azalaki na linyoko na ndako na ye. Linyoko balobi ezalaki ya 30 cm, esoki centimetre. 30 cm, donc linyoko ya molai vraiment. Ndeko mwasi ayebaki na kozwa linyoko pe ayebaki na kolatisa yango préservatif. Ndeko mwasi amoni ase soulager na linyoko wana. Ndeko mwasi azwi linyoko introduise yango na kati ya nzoto na ye ya bomama ya bomwasi. En tout cas oye yelaki ndeko mwasi soka salaki soka bandaki yango nini nanga na bino toyebi te. Me ndeko mwasi akendaki kosuka wapi? Na hôpital. Babengi bambulance akomi koganga, ndeko akomi koganga. Babengi ambulance eye ememi ye bamoni eloko asomo bongo bamemi ye na kati hôpital. Hôpital kuna nde esika bakendaki kosala ye opération, babimisi ye linyoko. Bandeko na ngai, oyo eza esprit nini? Molimo nini oyo? Molimo nini oyo bandeko? Lisolo ya somo. Batuni ye tango basisi kobimisa yango ba opération basilisi batuni ye nini eleki na linyoko oyo na yo? Eza problème nini? Ndeko mwasi alobi nasali tango molai nazalaka na mobali te, nasali tango molai nasepelaka te na eloko Nzambe asalela biso na mokili to sepela. Yango wana namonaki nga moko na misepelisa, namonaki eloko mosusu te na komisepelisa. Nazwaki nde kaka linyoko oyo nakutaki na cuisine na ngai. Bandeko mama, bandeko papa, tokeba na makambo oyo ya kose masturbe. Tokeba na yango po tokolobango kaka na kombo na yango. Namoni nanga kombo mususu te na kolobela yango po ekoma teke yazo. Non. Eza teke sans tabou, non. Eza ba makambo mususu okokoka fo oloba kaka na ndenge ezalele. Bandeko tokeba. Tokeba bandeko. Tokeba na baposa ya nzoto. Tokeba. Toyeba kozela yango ba maîtrise. Toyeba nanu ndenge nini tokoki komemela ba makambo oyo. Toyeba ke lisumu na mokili ezali. Eza malamu te. Tala ndeko mama soni. Toyebi te peut-être asalaka yango deja. Asalaka yango. Elekaka na yango. Me mokolo wana soki eloko nini etindaki ata bino moko linyoko. Kaka nde linyoko ezalaka makasi bongo. Linyoko eza na poso ya makasi. Ndeko mwasi ya moni kaka nde azwa linyoko. Seke penda azalaki penza na baposa ya makasi. Mataki donki. Akokaki soko kontrole ta lobi babiloko msusu elemba. Akokango te fo penda ya makasi. Linyoko penza zi linyoko. Ndeko mwasi amisali oya kokaki kosala. Nzambe pe lokola lalaka te. Bakosaka yeta lobi yo lelo eliaki yo bikoki ozobima na mpwasa. Soni oyo wapi? Soni oyo wapi? Ndeko mama ake kosukela na hôpital babimisi ye yango kobimisa po ekangamaki ye vraiment. Ekangami elingi kobima ta komi koganga. Ba voisin bayoki babengi bambila ba pompier bayeba meme na hôpital na ndenge babimisaki ye linyoko. Bandeko bitabe te. Mbala te. Linyoko. Toyebi linyoko ndenge ezalaka kaka kemba wana makasi.
ndeko mwasi linioko ya 30 soki 33 be 30 soki nabosani te centimetre yango asentralizaki yango na nzoto ya ye ya biso basi po ameka komisepelisa. Eza pasi epesaki nga mawa pe pasi kotala baimage wana na binzamba lola. Zwa lokumu oza nzambe osala makambo na ndenge na yo po ebele ya bandeko o baza na mabala te toyebi te nini ezolekela bango tokopesa ye foti ke ndeko wana asalaki boye eza nini me eza makambo susu soki ekomeli yo te moyen oyeba valeur nango moyen mpe oyeba pasi nango eza te ka ndenga Mimi Selunga nalobaka na ye kojuge moninga mama te epesi nga vraiment pasi natali ndeko mwasi ndenge azolobela ndenge bazotuna ye mpona nini osalaki bongo apesi explication afandi ntango molaisa mobali yango eloko wana etindaki ye asala eloko ya bongo epesi nga mawa vraiment na pasi bandeko na ngai epesi nga mawa na pasi kotala mwasi monene alobi eloko esalaki ye bongo craquage akrake amoni susu epai te amoni te donki asala biloko wana kala alobi non nga lelo kaka il faut kaka lenioko bandeko na ngai tala humiliation tala diable ndenga emeliaka bato tala diable ndenga emeliaka bato ntango mosusu mpe aza ser en Christ akendaka na eglize bayebi esko tala humiliation mokili mobimbe moni ye o bamoni ata babombi elongi me oyo bamoni oyo pe bayebi ye bakobeta kaka lisolo kezalaki intel soni makasi bandeko na ngai eza soni pasi pe mawa yango sikoyo nga ndeko na ngai bandeko na ye na video oyo wana ezalaki teme na nga pe sujet na nga nabongisaki mpona koloba nalakisi bino nalobeli na bino ndenge nini sujet yango ezalaki kozi oyo ememaki mwana mwasi wana na likambo wana bon sikoyo lelo na ye epai ya ndeko mwasi oyo oza na mobali na yo na ndako me ozokoneglige mobali na yo tala makambo ezokomela bato baza na mibali te tala makambo ezokomela bato baza na mabala te ndeko na nga okolobela biso nini yo nde oleki yo nde oza mwasi oza na eloko na yo moko boye olingi komaîtriser yango te olingi korespecte yango te olingi kutu te yo lobi kaka nga nde naza boye naza kaka nga Mimi Selunga nakoka naokende na Sami Selunga wapi alongwa mibali ebele batalaka nga ndeko mama toyebi te ta mosusu mwasi na pazalaka mwasi ya libala toyebi te lelo tala ndenga suki balobi malamu yo basala yo mabe eza na basi mosusu mibali nde bazosala bango mabe soki basali yo mabe funda eka epai ya nzambe mobali yango soki akoki posa motema na ye amonike atika yo problème eza te me yo nde kosala mobali mabe te biso bamama totika kosala mibali mabe totika mibali mpe toopesa bino nzela te ke bosaka basi mabe me mobali amonike asala yo mabe eza problème na ye na nzambe na ye me yo mama keba oza na mobali na yo respecte mobali na yo oza na mobali na yo tosa mobali na yo yeba kosola na mobali na yo etake boza nanu na kati ya ndako po ebele baza libanda bazoluka na manioko bazoluka baomona sute babika ata linioko oyo azwaka ata linioko na ye bomoni histoire na ye libino ya ndeko mama ya linioko linioko yango mpe fale ezala mote ya malamu esali esusu mbilinga eke kosukise na hôpital kuna bandeko na ngai totala mokili esika ezomema biso totala mokili oyo makambo tambola na mokili omona makambo soko tambola na mokili tokomona te me soko tamboli okomona mokili ndenge eza na makambo nango eza na ba réalité nango voma o kutu mususu eza na lisolo mususu bamemeli olobi o na imagina tate mokolo mona koyoka lisolo linioko boye na imagina te tomona na biso bamisusu tomona babiloko mususu baitilizaka babiloko moko melege kwa melinioko en tout cas mutu o imagine yango te okoki kotuna ebandaki ndenge nini azwa esprit ya linioko me mutu azwi esprit wana ya linioko
asali pe akoke kosala na linioko totala soni oyo mama ayoki epesi pasi epesi mawa yango kaka pe ndeko na bino Mimi Selunga lokola lingaka na ye kaka pe komotive pe kopesa baconseil ya malamu epai ya baninga yango namemaki na bipona nini te na teya bajeune fille bozokota sika na mabala bajeune garçon bozokota sika na mabala libala eza kitoko to se respecte to lingana mwasi koyokisa mobali no pasi te mobali koyokisa mwasi pasi te parce mingi soki bokoki na bino kaka te tokabwana divorce eza malamu te tolobaka ngo tout le temps divorce eza malamu te divorce eza mabe mais soki bato mibale basepeli basala yango obie moko asepeli asala yango en tout cas nzambe kaka kosenga mayele na nzambe yo mutu ozaki na fautif te bayeli yo kaka mobali alingi na yo lisusu to be mwasi alingi yo lisusu te bamankima banini azokoka libala te eza problème te tika na maboko ya nzambe mais toyeba yango mokili eza na makambo yo mwasi babali respecte libala na yo po mingi baza libanda bazoluka boyebi yango bomoni yango mwasi akomisi na ye linyoko mbanda mobali na ye siko ntango akomona penza ke yo bwaki na yo mobali na yo obwaki na yo ye po pesake valeur to pesake eloko tomonaka mobali no eloko te yo bwaki ye mwasi abongo sikoyo ake kokutana na mobali na yo okopetre ye te yo kobaki opesaki mobali no kaka congé non memi nga na tona nga nakozwa ye nakozwa mobali wana yango fo oyeba ngo ntango yo ozo néglige yebake na pembeni eza na mutu moko pe azozela yango natalaki elo omona na Facebook esekisaki nga kutu bateatre moko kaka bandeko na biso basalaka ya bamboka oyo ya ba weste mobali arespectaka mwasi te alingi mwasi te kofinga mwasi banda ntongo ti pokwa azwi pe ye moko kaka esuki na kofinga te ayebisi mwasi bima kenda bandi kozwa ye moko biloko ya mwasi abandi kobimisa sikoyo bazaka pe na voisin na bango voisin wana ye papa soka akoti na ndako abwaki biloko ya mwasi libanda voisin ke awuti na ndako na ye azwi biloko akotisi na ndako na ye voisin donc mobali siko azotala me biloko nazobimisa awawa ezokende wapi voisin ayebisi mwasi mama kota tango ye kolo mwasi aye komona sikoyo ke mobali mwasi na ye bazozwa ye pa ya voisin asiliki oyo ebani nini tika mwasi na ngabi me yo bwaki ye nga na lokoti na ngai mabe eza wapi donc makambo ngo tozomona ngo mingi yo bwaki ye bango tango yo zobwaka eza na mususu azoluka lokota ezala na mibali mingi pe bo respecter basi te mibali ebele bozo respecter basi na bino te bozomona kaka mwasi azanga tina mwasi azie eloko te na okende na ye wapi alongwa kuna azie eloko te ok yo omoni mwasi ana eloko te me yebe eza na mobali mususu atiaki pe misu yo omoni mwasi wana aza na eloko te aza na nzoto kitoko te aza na tai kitoko te bino bolingaka basi mpo na tai yebango mwasi obie mobali balingaka mwasi na tai te mobali pe na tai te na kitoko te linga mobali na mutu ya mobali nde mutu ya mwasi sagesse nde mte kontaka eza kitoko mobali te eza kitoko mwasi te mutu otikala nanu na eloko wana kati na yo ke ngai nalingaka mobali nanga azala bozo desine ndenge mobali no azalela ndeko mama tango okotikala yo moko yeba solitude ebomaka okoya okoluka linyoko lolenge mama alukaki linyoko pe ekorevese tokomona yo okobima na ba réseaux sociaux ke mama tiaki linyoko donc yeba ko respecter mobali na yo mobali pe yeba pe ko respecter mwasi na yo parce que na libala batumi eza keloko batumi bale libala eza keloko batumi bale mwasi linga mobali linga mwasi ezalaka te ke na esika na part moko ke moko azozwa part na ye mosusu azozwa part na ye te non libala eza likambo ya part batumi bale bozwa part na bino mobali sala part na yo mwasi sala part na yo ezaka te ke likambo kaka ya mwasi nde fo alinga mobali makasi obie mobali fo alinga mwasi makasi non ndeko papa
respecte mama na kati ya ndako, ndeko mama respecte papa na kati ya ndako, linga papa linga yo pe papa linga mama na kati ya ndako. Libala eza pona bato mibale, libala ekotaka mutu ya misato te. Mutu ya misato akotaka na libala yaka pona kopanza. Ekozala bandeko, ekozala papa, ekozala mama, ekozala bakamarade, ekozala soki mwasi ya makangu bayaka pona ko panza. Oyo ezaka likamba libala ezaka pona bato mibale. Donc yo mutu ozo respecte libala te, ozo respecte mobile na yo te, ozo respecte pe mwasi na yo te. Yeba eza na mokolo moko bakokanga yo na linyoko. Bakokango na linyoko. Yo kutu donc wana eza linyoko se leki foza kolukata nini kokoti. Soki kokoti te okolukata eloko libende. Soki donc ekozala grave. Solitude ebomaka. Na bato nanu boza na mabala te na zolo bateke boke koluka mbangu. Senga nzambe akopeso libala. Libala basenga kamwe pa ya nzambe. Kosala libala te po moni baninga bazo bala, po moni baninga bazo bota, yo po keka ko bota. Non. Tango ya nzambe balobi ewumela kame tango ekokaka eyaka na esengo, epesaka esengo makasi. Nzambe soka pamboli akupambolaka pona libela, me diable soka pamboli akopesa yoka sikoyo. Koyiba mobali ya moninga te na makasi, ofandika bo misu makasi olobi tika na yiba mobali ne po ngai. Non, eza lokola yo. Moninga sasisi kotonga ndako na ye, yo ke kopanza po obanda kotonga ya yo na babriki ya moninga ekosimba te. Donc luka ba briki na yo, sima na yo, ozuita ya kosomba sima na yo, ozuita ya kosomba ba matériel na yo, après obandi kotonga ndako na yo na bazelo na yo mai na yo. Kolinga te ndako ya moninga se esilaki deja bakoti na ndako, yo kamata oya kopanza olobake ba briki oyo bana ba mai wana ekosala su musala moko te. Donc elingi koloba na mokuse soko panzi libala moninga ya yo pe kopanzana po libala na yo opanzi ya moninga ka modelo panzaki ya moninga ya yo pe kopanzana. Donc solitude ebomaka me etinda batu te bakende koluka vi ya mbangu, etinda batu te bapanza mabala ya baninga. Zalaka bona solitude no po nzambe nde mutu apesi tan wana ozala bongo kokotisa manyoko te, kokende pe koboma libala baninga te. Sambela nzambe alongola milimo wana ya mabe ya manyoko, alongola yo baposa ya mabe o ezosala yo eyaka na bomo na yo po esala yo osalaka babiloko wana ya mabe, bapratiki wana ya mabe po diable pe akotaka kati na bapratiki wana. Tango ozosala biloko wana misepelisa yo moko, ezala mwasi ezala mobali, tango ozoko misepelisa yo moko bandeko na ngai, ozoyeba te biloko nini oyo ezokota na kati na yo. Dernier fois ndeko na biso mama Tasi autaki kotalisa biso video ya mondele moko abande komisala ba pratique wana. En tout cas epesaki pasi pe mawakotaki ba demo kati na nzoto na ye. Donc yo pe mama oyo zana bitidi wana komisepelisa yo moko, obendeko papa oyo zana bitidi komisepelisa yo moko, keba eza masumu, nzamba lingi biloko wana te. Totika ba pratiki wana. Senga nzambe apesa yo mwasi, senga nzambe apesa yo mobali, oya kokana yo nzambe akopesa. Me koki koboma libala moninga te po yo ozwa ya yo, po obe kokende pe koboma libala ya mobali ya batu te, pe ya mwasi ya batu te. En tout cas, wana ezaki video pe moi conseil kaka ya muke ezanga kate na kanali na bino ya Mimi Selunga TV. Ye aza mwana batu ya nzambe pe ayaka kaka pona ko motive pe ko pesa ba conseil ya kitoko epai ya baninga basi pe bandeko ya mibali. Totambola na bokebi, totambola na kobanga nzambe po mokili oyo eza nango ya biso te, eza mokili ya batu ya nzambe. Balobi nyonso ekoleka melelo bana nzambe ekoleka soki mokete. Bandeko na pesi bino matondi na pesi bino ba merci pona ndenge botali ngai vraiment. Nzamba lola mwana bino, nzamba lola kanisela bino na mabota na ba famille na bino. En tout cas, merci beaucoup. Soki nzamba koyate, soki nzamba kolinga, tokokuta na so na prochaine video. Bambote na bino nyonso oyo bolandaka kanal na bino ya Mimi Selunga TV mwana baje ya ndeka na isa bino. Merci beaucoup. Bye yo.